Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Bote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli suko kutana bino salipa place bozali. Ezabongo Maman Nicole Moisanza oasela kabino émission tozo kende wapi. Émission za pour na changement des mentalités et ça pour permettre biso to avancer na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors merci mingi na bande connaître sur boza ko s'abonner na compte na ya YouTube Zama Pambola bino et puis pour la bande comme si so ba s'abonner te bo s'abonner pour na ko sunga toujours musala oyo et que des liboso na ndenge moko ya malamu. Alors na sepeli suko partager na bino sujet oyo vraiment ils a ba révélation moko pour na ko aider biso to avancer na ndenge moko ya malamu. Vraiment na zo ki ba inspiration oyo na komona vidéo ya ndeko na biso moko azape aloba asalaka ba conseil ebele na si ba ndeko ebele ba yebiye na landa ki vidéo na ya ko parler biso sur façon ndenge ni ya kosambela biso ba africain. Alors inspiré ngai makambo ebele ya koya ko partager na yo ndeko kolanda vidéo oyo na ngai na loba eloko moko nga na leki bino te bandeko na nga oyo kolanda vidéo oyo mais nzamba lobelaka biso d'une manière et d'une autre et puis pour na ba pasteur mingi ba bisusu nayebi ke batiaka na ba Facebook na bango oyo kaka pasteur intel pasteur kingal mais pour na nzambe azali même na basali na ye bana na ye oyo nzambe utilisaka bango alobelaka bango d'une manière et d'une autre. Alors koloba kombo ya nzambe elingi loba kaka te il faut mutu oyo asali église to oyo atie kombo na ye yende pasteur intel yende mutu aza na droit ya koloba na part ya nzambe et non bato misusu. Là c'est faux. Alors si j'ai vraiment na ko partager na bino kosambela ya africain et comme ma B. Donc kosambela ya africain eza ma B. Pourquoi? Parce que ils ont mingi ba pasteur ebele boko limbisa mo muke na yibike ba oyo ya faux baza mais na ngina lobela pena ba oyo ya vrai parce que message oyo e ba ça implice na vision ya moko na moko ndenge nzamba tindaki pona kopanza sango malamu parce que lelo biso ba noir et le bin de ko na ba noir tozo vivre na façon moko pi ko sambela ba noir bazo mona bazo ko rêver makambo misusu ke nzamba kosala ndeko na ngai ya mwasi to ndeko na ngai ya mobali eza pasi mingi. Pourquoi? Parce que ebele bayebi ba principe ya nzambe te ebele bazo comprendre te eloko nini oyo nzamba sala na mokili même mingi bakendaka ba église mingi oyo ba pasteur misusu oyo na lobaki yango même na Facebook na ngai ke ba pasteur baza ba coupable misusu ba sungi te parce que naza ko mélanger te na bande ko misusu misusu balanda kanga ba Maman Nicole ye côté ko take ba pasteur ali ko take ba pasteur. Alors ngaso na ye na lingi ko lobela ba pasteur mingi parce que ngai pe nazali mosala ya nzambe oyo nzamba tindi na mokili oyo pona ko réveiller conscience ya bana na ye na ba faux pasteur oyo bazu kombo ya nzambe ba utiliser ngo bazu message à temps de la fin ba changer ngo ba ye ko tia message ya bénédiction. C'est comme si nzambe avant ça la mokili oyo asaki bénédiction avant te bango siko ba ye ko laksa ke non et soko sambeli nzambe nde nzamba ko fungwelo ba porte na yo alors que Bible eza koloba na biso au commencement la terre était informe et vide nzamba lui que la lumière soit et que la lumière fut. Donc nzamba sala ki nyonso tout pour te yo tango azokela yo okuta nyonso tango Eve na Adam bayaki na jardin wana wakutaki nyonso tout zaki ya malamu ezate ke nzamba zaki kosala ngo na misu na bango tala ndenge noir azo vivre mabe noir azo sambela nzambe mabe na kati ba ignorance na bandeko oyo bakendaka ba église mususu ozo mona ndeko mwasi azo souffrir na kati ya couple na ye akutana na mobali onde na lobaki na Facebook na nga akuta na mobali moko oyo azo maltraité ye mobali wana banda kutana na ye ba vivaka kaka bonheur kaka 5 mois kaka 3 mois misusu une année 2 ans mais le reste wana ndeko wana moi ça souffraka mais akendaka ba église ajoka misusu mabonza ataka misusu pasteur ko ebise okosala jeûne ya 5 jours mais pasteur azobosa leloko moko ke ndeko mwasi wana tangu nzamba kelaki ye na mokili oyo nzambe aloba asalaki
surtout pour à vivre bien même akokutana na mobali oyo akokutana kobanda kobota ne bana mobali wana maltraité était mais mobali wana atie kimia lié mwasi azala pe lipamboli mpona mobali wana alors makambo nini eza kose passé oyo bato bazo ko comprendre te yango ndeko na nga na kati ya émission oyo eza émission complexité nga na ye kolia bambongo bato te ko escroquer bambongo bato te ndenge baswa diza ba pasteur mosusu ya lokuta ndenge balinga koloba message ya solo te balingi kolakisa bato ke non nzambe alobi pesa nzambe alobi gêné nzambe alobi ndenge eza wana problème na yo olie atalisa moto ke problème na yo eza lié na boye problème ekomeli yo ezali faute na yo parce que nzambe asasala nyonso nzambe asala nyonso ndeko na nga mwasi yo oyo ozosouffrir na libala na yo peut-être okendaka na église ya pasteur moko na asime makambo nazoloba na yo peut-être atikali koyebiso yango te okutana na mobali oboti ne bana mobali wana azonyokola yo ozo respecter pe oyo ezali banorme ndenge bible ezoloba ndenge une femme sage bâtit sa maison femme soyez soumise mais ozosala yango mais mobali na yo nyonso twana ezolobele eloko te donc yo olingi oloba ke nzambe apesi yo vraiment mobali wana mpo amaltraite yo. Pourquoi yo oye koleka na nzela pasi ya mobali wana? Parce que mobali wana c'est pas une bénédiction pour toi. Nzambe asala ete pona yo. Même nzambe pona pasi ye la yo ya mabe nzambe yaka toujours ko avertir biso. Et loko mabe moko jamais comme la kabiso sans que nzambe aloba. Peut-être libala na yo na loba ke même na vidéo mo na saki na Facebook. Ezali ki libala moko nzambe sa péché ki nyonso. Même na ba signe, même na ba proche ba yiso ke keba mobali wana aza mobali moko alingaka basi maltraitera basi yo tie teti yo lobite mosusu emsu ata na famille bo discuter na famille peut-être ba bengani yo peut-être na kata famille na ndenge za wana olobalanga na cousine no te kaka pona mobali wana ndenge apekisaka yo mais yo tie mutu makasi tout ça ezali ba signe nazo ba pourquoi ba signe parce que nzamba apeshaka biso na likamoko ya mabe ezokomela biso po ekomela biso te mais mutu moko te koloba na même pasteur moko te na église okeyi aloba ke non ah ma sœur ndenge eza on va gêner yoko gêner ni yoko est-ce que yoko okoki ko gêner po yo ozala bien mais nzambe oyo asalaki eloko te oyo ayaki vraiment kolata nzoto akufaki mpona kolongola bakondamnation nyonso ya mabe mpona yo ozala bien eza lokola yo ndenge oza boyeboti bana na yo ozosala ozwi mbongo moko ya ebele otie na compte obike bana na nga bakosouffrir te donc bana wana baza bien baza ke ntango lelo bandi kokola bazwi donc mbongo soki esili nde bakomi koyeba pasi ya mosala mais bana na yo na minute wana bazovivre bien bazozala bien mpo bayebi ke papa na biso na mama na biso si basala eza lokola yo na mokili oyo yo kolobaki non ate nakaka motema nzambe ndenge aza wana akopambola ndenge bongo oyo asalaki ava yo okelama ava yo botama nzambe asa apambolaki yo volonté ya nzambe ezali na vie na yo ke ozala bien ovivre bien soki okutani na mobali azomaltraite yo eza sentiment na yo eza te ke non ndenge frère wana zaka lobi pourquoi biso banoir tomonaka nzambe côté négatif côté ya positif te tomonaka nzambe soki likambo moko mabe ye soki voyage osalaki bameli mbongo esimbi tosalelaki mwasi no voyage wana bameli mbongo mona pasteur mosusu akoyela yo to évangéliste mosusu fo mosala nzambe moko akoyelo mon frère ndenge eza wana est-ce que ozali kopesa badime est-ce que ndenge oza wana mbongo wana peut-être ndenge eza boye ozali kopesa badime te yo mpe ndeko mwasi place oza bameli mpe mbongo wana omobi nga ndenge naza boye baobengisanga na poto bazobengisa nga ndenge eza wana nga na kosalaka tu na kokota bapriere mpo kaka naya me bameli mbongo wana nzambe alingi tokende mpa mobali wana emsu mobali wana nzambe azomona na nzela ndenge akofaire souffrir yo ebele meme baya na poto mibali babengisa bango soki otali meme voyage wana banda kosimba te banda na afrique me ntango yo ye nzambe sikoyo azomona kaka souffrance na yo alors nzambe pa longoli yo place wana po okende lifelo to kufa te keno po okende lifelo nzambe longoli yo mais nzambe na ebandeli bénédiction na yo bonheur na yo ezalaki bongo te même na Afrique wana bonheur na yo nzambe soki atiaki yo ke etangamaki koya poto wana donc par canal mosusu olinga koya mpe ofandela kimia mingi lelo na bavi na bango baleka basouffrance parce que na effort na ye moko na ndenge yo moko moto olingaki na volonté na yo oye libala wana obandi konyokama comme nzambe aza nzambe ya mawa donc asali ke osouffrir te alongoli yo na maboko ya moto wana parce que ezalaki place na yo te
Mais déjà, si il y a un bon moment, le bas qui déjà mingi pour nous la protéger. Moi, je suis ah, Nicole, mais quand même, au moins, quand on parce que au moins, la vie, biso tozo vivre. Biso tozo forcer ma kambo mingi. Ma kambo belo biso tozo na mon kilo et assez. Par la force, nzamba zate. Parce que nzamba za mettre temps et à circonstances. C'est qu'on tant na yo, biso yo na no kokite, mais yo au précipité ma kambo belé. Au précipité ma kambo belé, il y a une souffrance wane parce que nzamba sala ki yo na mokili te po yo souffrir. Yango moni avant yo ke la manzamba sala ki nyos to ezala malamu. Volonté nezaki ke yo ezala bien. Mais c'est quand on yo souffrir. Et puis mobile wana tango comme azan mobile ya destiné na yo te. Banda me bozala ki na Afrique. Yango tango ye okutana na mobile yo abotisa yo apesa yo kimia au bandé la vie parce que vie oyo koma ki na oza oyo ko refaire yango ndenge nzamba prépara ki ezale là. Que mobile wana apesa yo respect, apesa yo valeur. Eza bongo. Eza pe mingi pe. Na bandeko mingi ya mibali. Là c'est dans cette émission oyo. Et bien pour vous na ba question na bino poser nga na vous un peu bref awa parce que tous autres il attend mais nga na Facebook nanga boko luka na bino nga boko poser na bino nga ba question to ko zo temps ya ko solola. Mais nga na zo ko passer message ya temps de la fin, message était ya ba pasteur o bazote ya batuke non, ya prospérité alors que nzambe avant yo kelama asala ki nyonso ya malamu po yo zala bien. Alors, biso na minute yo bato mokili. Muto koko ya kote ya yo teke non. Ma sœur ndenge zawana, Dieu va te bénir. Non, nzamba pambola ki yo. Ce qui yo zo zoni pamboli no te ozali na adresse na yo te. Yo moko muto compliqué vie na yo. Et ça neti ya ona ina loba même côté bana mibali. Mosu sozo mono zo bengisa moi c'est aussi mbate ba million bon. Mais tika si ni mosu déjà za ya ngwana. Mko ba million bon te parce que muto wana escroc et quoi na maboko escroc non. Ndeko, yo sali nzambe problème te pourquoi nzambe a fait travailler na perte. Nzambe a fait travailler na perte pour nani. Yo sali nzambe loko te. Alors ceux qui placent moi soit na za volonté ya nzambe. Tant kaka yo pesi mbongo na yo pa ya moto. Donc nzambe zo funguelo ba porte nyos. Biso ne tozo comprendre parce que ça faute na bio te ça faute ya maté ya pasteur. Ozo mona pasteur moi si bazo nyo kolé na ndako pasteur azo c'est que non, on va gêner, on va prier, pesa dit mais au lieu pasteur va de poser la question que ma sœur et bandeli na bino ya relation na bino na frère o ezala ki ndenge nini. Pasteur wana za la même na un peu moins na discernement à comprendre que non, si ni moko c'est pesa maki. Pour na nzamba kotia moi si wana kata difficulté na sens que amoni mobali wana o azolinga ye aza déjà mobali moko ya ba condamnation. Mo condamnation na sens que azaki mobali moko asalaka moi si moko mabe. Anyokolaka moi si wana akenda kosenga pardon te. Donc moi si wana mba passe na ye souffrance na ye mobali wazo tambola na malédiction. Kaka ndenge na lobaki na émission na nga na Facebook en direct na lobaki bandeko. Na vie il faut kokangaka des choses o ezali principe ya nzamba loba na biso. Nzamba lobiki chercher la paix avec tout le monde. Et là, bandeko belé ba bosanaka. Mobali mususu ndenge oza o maltraiter moi sur ya liboso. Mama bana na o bosaniki passe wana osalaye. Et koko memela yo bénédiction te. Ce que ko refaire vie na yo. O bosani mbango. Ok kolinga mwasi mususu oyo benisi na Afrique mbongo no kokende perte soki kuna place yo sala kama be na mama bana na yo ozonga to bakende konanga mwasi limbisa en tout cas franchement na nyo kolaka yo et ko funwelo nzela peut-être mwasi oyo ko ya kolinga okokumona na Facebook okomona ne emisusu ba misusu bazora ya ba théâtre okokutana na ye mwasi wana emisusu akozala une bonne femme akozala mwasi atayaki na baida mabe akozala mwasi moko oyo sali be fort na vie na yo obisi mbongo na yo pe ekokwea na terre ya mabete ekokende na ndenga bien ndeko na mobali boni na kata vie na yo surtout ba oboza na poto bosi bobengise belé na Afrique pourquoi bakima bino pourquoi ça simbate à qui la faute quelque part tala na vie na yo peut-être oza na blocage moko boye au sala oza peut-être na mbonga batu pe yo skoka oza peut-être un peu na mama bana na poto onyokola oluka ko bongisa te ko senga bolibisité alors ndenge za boye okeni na église moko pe pasteur a oyebiso te mon frère attends la volonté de Dieu et que s'accomplir non dans des volontés na ye déjà c'est salama volonté nzambe on dans le barbo dans bango volonté nzambe zanini yo pasteur soit disant ozwaki vision ya côté ya bana nzambe alors botika ko embrayer peuple de Dieu na sens que ozolo bana makambo oyo eza na sens mon côté oh non attends la volonté de Dieu. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir wana. Est-ce que nzamba za lisusu na tan lisusu
ya ko bénir biso kalobi ke lokola ndenge oza ozo pesa nga badim ozo ya ba église ozo sala nyonso tout alors ce qu'on gagne dans la bénir non nzambe alobi loko moko na teli bino deux chemins la vie ou la mort. Ce que moto a kati la vie a déjà la kati la bénédiction parce que bénédiction est banda dès le commencement ba pasteur vous la sincère vous tira ko anguye bato nasi ba misusu ate masera moi misana nazolo ba makambo oyo mutu nyonso azotambola na principe ya Nzambe azotambola na kati ya 10 commandements ya Nzambe kolinga mwasi ya mutu te ko boma te ko yiba te ko escroquer te ko kosa te ndeko okodi kozala ko okenda kanu église te osala kanu loko moko pete ofandi na yo tant que vous respectez ma principe Nzambe ndeko loko nous osala na vie na yo porte za kolele pona yo oko forcer te bakola liso libumu na sete ndenge ba pasteur musu bako meliso maite bako yate ke non même yo ndeko mwasi o mama nanga o kenetiste pas obandi ko pasteur abandi côté yo ah mobali no loko azosala mobulu on va gêner donc on va gêner na ni comment Nzambe azala contre yo apeso mobali ya passe même dans son ngana le belami loko moko nga même temps Nzambe apesa nga vision o émission papa Camille mobali nanga ayeba kinete nala Nzambe révéler ngango alors ko tala ndenge Nzambe salaka tant apesi vision apesa la provision a essayer ko tia sikoyo mobali nanga na nzela ya musala oyo sans complication afungoli mayele ya bo moto que il faut oyeba ndenge nini ya kosala ba montage pona ko aider moi si na yo donc na biso ndenge tozabwe libala na biso za compliqué eza toza na kimia mais to boite que etant que toza bato a mokili to kozwa ka combat combat ko ya d'une manière d'une autre mais Nzamba za wana toujours ndenge bible ezokolo ange ya Nzambe ezalaka toujours pembe na biso pona ko arracher biso na ba danger na ba o baza ko banga Nzambe ange Nzambe eza wana pona ko arracher biso na ba danger kolongola biso na ba danger même nga mama mo sanza na kozanga combattre mais tant mon combat ezoya pona ko toucher couple oyo pona ko bebisa image na biso ko détruire biso Nzamba ya koloba ndenge Nzamba mona ki toujours Hérode amoni azosala plan pa bo mabana mibali Nzamba ya la kisi Joseph alobi joie Jésus na Marie bo déplacer parce que Hérode anga bo mabana mibali ndeko nanga mwasi boni mobali ya mabe azoya na nzela na yo po maltraiter yo papa mwasi ya mabe azoya na nzela na yo po apeso AVC yo nikolo baki signe ezalaki te signe ezalaki ata ya bolala te ata ya boboto boy ata na ndenge ya mbongo emsu mbongo wana vraiment opesi benya moto memelanga madame moto wana zo silombo no eza kasi ndenge mama na biso apesa biso témoignage na zo ba témoignage pourquoi po bato misusu baza abengi azobengisa moto na poto pourquoi siko bato o bobengisa na ba poto bokoma ba conflit binemi pourquoi même yo moko moto sala ki ke obengi omema moto wana na poto ozalaki na bososolité yango bandeko nanga ba pasteur nde belé bazote ya bino te ke non eloko nini Nzamba yaki kosala na mokili bazolinga kolo expliquer en beauté parce que Nzamba Bible zoloba Dieu a aimé le monde atini mwana na ya kufela biso pona vie na yo nanga ebunga te mais toujours eza vie éternelle yango Nzamba lobaki bandeko surtout ba congolais ba noir ebele botanga omoni yango moni ba pasteur le côté belé boza trop bon biso boya pesa na ba verset ma sœur la Bible dit non boté ya bato o ezali makambo a réalité moto azo vivre Nzamba pourquoi Nzamba lobaki chercher premièrement le royaume des cieux parce que tant yo oza na mokilo ya Nzamba sala ki nyonso donc Nzamba sala yo nyonso tout ezala polele nzela ongi libala yo kolinga mobali te parce que aza bogarte non yo ndenge ozawana li okozela mobali o Nzamba pesi yo miso mama isanya koyande mais ozala mnoko alobi na pesi bino pouvoir d'autorité déjà koloba na yo Nzamba tima loba kati na yo o eza pouvoir obike Nzambe nga na komi na mokilio itake mwasi naza na besoin ya mopanzi oyo osalelanga ndenge obongisaki parce que Nzamba abongisaki nyonso ya bien pona yo yango ayaki koloba na biso ke chercher premièrement le royaume des cieux parce que na mokilio ya se ye lokola kufaki asalaki nyonso ya malamu yo oza na besoin te baya koterma te ya bénédiction baya koloba no ke non ah ma sœur donner parce que ce qu'on peut citer Dieu va te bénir yo okopesa hein bien sûr yo ozopesa
yo tambo na masumu na yo siko vino so ezo avancer te ya ona mona ki de comment ka mwasi azobenga pasteur moko na ndenge ya comédie po ba asali prophétie ndenge za boye ma sœur 2017 ndenge za ona pas continuer za polele prophétie yete pourquoi prophétie ne simbite parce que vie moto na bazo pesa prophétie est-ce que azana carte certification pour nzela les à la polele pour moi na loba te que nzamba bénir parce que dès le commencement nzamba pambola ki soki Ève na Adam bazalaki banya ba biso ke bino bozo vivre ndeni biso muto vivant to monaki mokili to moni même nyonso to zalaki bien malgré à cause na ki Adam na biso nde biso bato bebisi nyonso mais mutamba bebisaki nyonso nzamba longolaki pe o asalaki biso malamu te volonté na ye ezalaki toujours que yo zala bien na mokili o vivre bien lelo à cause à vie appréciée tozomona bato bandeko so bazobela maboma te lelo à cause à vie appréciée tozomona te ezala même basoi disant ba pasteur wana basimbi bakisi pona nini bobomona bango ke nzambe bazosamba o bazosambela nzambe mutapamboli bango non nde tolobaka toujours nzambe apambolaka bato mutu na mutu ndenge yo ozotambusa vie na yo comme ba pasteur même oyo ya Afrique tozo pays lokola ya RDC ba pasteur wana kaka bango baza ba riche bandimia baza ba pauvre siko bandimia tellement ba biso baza aveuglé baza bandimia basambela ka pasteur basambela ka nzambe te parce que yo ndenge ozo ko avancer mais ndenge nini ngana zo kita c'est que nzambe oyo simbi oyo ya vrai te oyo asela ki biso nyonso tu ndenge moko to za la béni ndenge moko lelo soki vino zo bongate quelque part ndeko tigana ngozwa no temps ya ba jeune ntambola na début na kati ya ba principe nzambe eloko eza feza makasi lisusu eza la paix chercher la paix avec tout le monde chercher la paix avec tout le monde oyebi ke amoka toza na mokili tozo vivre bato motu nyonso to bolingo te même ngamo esande mission na salaka motu nyonso to peut-être osepela na ngate biso neti ba vérité na lobaka surtout ba pasteur mosusu bakosepela na ngape te bato mosusu bakosepela na ngate mais au moins ngana na clair na sincère eza émission hypocrisie parce que ngana banga penza de moto apesinga musala o nzambe pour lobi jugement au moins nzamba lobake nde na tina kiyo osalika nde na lobaki ngana ko sepelisa mokili o te alors ndeko na ngai siko ozomona nzamba lobi chercher la paix avec tout le monde yo na vino soko za na pete siko yo ba misusu ba bosanaka to betande ndeko moko maman félicité nyongoni na peso bambote na papa de kana nanga amedi de kona na peso bambote mingi alors abi maman moisa na biso babosa na kava donc mosusu asala ne mutu mabe azo abotola ne mobali ya mutu a déranger couple ya bato wana abenga kabande ko bolanda bino bato bosala na bato mabe et comme na moment moko boye mosusu abosa ni ke asala ka mabe moko à cause na ye divorce kotaka pour misusu eza milimo mosusu eza omona boye mwana mwasi wana azo vivre volonté ya nzambe aza na kati ya mobali na ye vraiment oyo nzambe bapesi ye mais omona ke non manque ya kodiscerne combat ya kobatela bénédiction nzambe apesi yo te okoki mpe kopedre yango po mosusu bakolobana mama moisana me yo olobi ke nzambe ndenge aza wana soki apamboli okosufri te nzambe asi apambola biso nyonso toza na droit kosufri te mais soki moto na moto ozozwa nango te parce que nzela oyo choisir yango otie barrière ya bénédiction mais soki mpe oponaki nzela ya nzambe alors na vie na yo ozokoyeba kobatela eloko nzambe apesi yo te okopedre yango mais sikoyo eza mpe na bandeko ya basi nde nauti koloba nazonga nano na eloko nauti koloba tout à l'heure parce que eza blocage ebele basala mabe me babosana ke mabe oyo nasala ngai loko na tungisa libala ya bato nga mpe lelo ata nakutani na mobala serie na kofandaka kimia te pourquoi malédiction ezolanda yo parce que eza avec cause eloko nini yo kokosa il faut luka pe okobenga ndeko wana oyo à cause na yo divorce esalamaka obi ndeko na nga limbisanga komikitisa na mokili oyo eleki nyonso ndeko bamona yo yuma mais yo ndenge oza wana na nzambe na likolo ozosepelisa ye eza mpe ndenge moko lelo na bana mibali yo ozosala ba effort kobengisaka basi na Afrique partout par-ci par-là même en apoto ozolingaka ezosimba te mifanda mitala soko be ade mama isanza nga nyokola na nga mama bana nga te nga première fois na bala mais pona nini ezosala maboye mais ndeko peut-être ndenge oza wana yo ozosenga te ke nzamba pesa yo mwasi oye abongisa
à cause ya ba pressé na biso, à cause ya kotala ke no ozotala mutu na apparence aspect na ye. Voilà ba résultat ezo monana. Siko église ezo yeba te ko expliquer bato ebele biloko aboye. Église eza bato wana ezo tia bango na ba jeûne trop, na ba prière trop, et lobi frère wana to mona kaka mutu abeli akufi. Oh, c'est la volonté de Dieu. Volonté, comment même na ba terre musu na ba matanga musu na pasteur musu azoteya. Oh nzambe ne muta permettre, nzambe permettre ni. Musu to kenya tozo. Musu azobe la tension, hein? Azobe la tension, même so abela malade moko ba pekisi alcool. Ba lui ke ko mena masanga oyo te parce que ne pose les bisana mena maïmuke. Alors okoko mena masanga oyo te parce que masanga oyo eko détruire ba poumon na makasi. Mutu wana oyo docteur na ye, hein? Ayebisa ki ye. Mais yazo mela na ye. Ba poumon ezo beba, ezo sika. Ezosika na kati, ezosika na kati, ezosika. Sikoyo akufi. Sikoyo ote nzambe nde mutu apesaka, nzambe nde mutu azwaka. O parce que volonté nzambe mutu ekokisa tala. Non, non. Ba soi-disant ba pasteur misusu pour nazo mélanger te. Des fois eza ba maloba misusu, to omoni ba Bible wana même ba version na façon misusu ozo interpréter loko, il faut aussi même discernement vraiment sagesse et belé. Monsieur Souné les gens na bakoya bozaka ka trop bolinga ko lakisa batu trop supérieur que monsieur Soumamo isanza ayeba ngali ya ona ngaza kana complexité. Peut-être ngana bobanga te monsieur titre na munene na Facebook ote ya ka monsieur lobiote ngana na dengo ke yoza pasteur bon ngai. Pour ngana na fungo l'église na titre te. Comment mutu a saboter santé na ye? A respecter ngo même pas. Oh maman na biso na groupe na biso ya groupe ya WhatsApp esunga ndeko na yo na pesi bandeko mingi ba papa ba maman boza kuna maman na biso maman zozo lobi oh yo santé na yo zo ke na hôpital te après mutu ne oza na kufi ote et c'est la volonté de Dieu. Si ko ba comprendre na bino te place wana par la volonté nzambe c'est quoi? Parce que volonté nzambe za yo za la bien malgré bandeko msuo loba te maman mo isanda est-ce que liwe ko yate mais liwe ko yaka mais kufa liwe moko pe ya bien liwe muzoba te. Muntu mususu neza nzamba tindi atike azala mo bata mulai net na mona ki par exemple na azonga mo muke na Facebook mona mwasi mo batie il paraît que azala bana 5 mona mwasi wana à cause ya discussion ya bitumba mona mwasi wana kufaki brisque parce que bitumba c'est ko liwa ya bobiso to bo la volonté nzambe po babiso bata et c'est la volonté de Dieu nzambe muta nzambe ndingi nini ye ayebi ke azala bana na 5 nzambe pesi bana bongo ya kitoko ebele batumo lio bongo soko tiki yango esani soki vraiment mutu penya fingi yo babiso misusu oba moisano mwa bazo finga yo ese kangami na nzoto donc yo faut la sakara ke no bato yo zo krebunda na bango oyebi milimo na bango ndenge ndeko na biso mwasi o nazalo le mamu national yo ko finga bato oyo ko critiquer bato mais siko mutu o abo osalo mabe lobby oyebite donc mutu boyo yemo kwa bibatelite. Ce que vous êtes fille wana a koufi ba bomie dans la bitumba wana muda sur place a koufi sur place. Ce que place wana mutu so oya ote ya matenga bongo ote nzambe mutapesa kanza mutazora boniko hein. Pourquoi quand nzambe za côté négatif côté ya liwaka quand nzambe zo est-ce que boyebi elso nzambe vie ya mwana mwasi nzambe ngala tsango ezala mulai yemo mutakati yango. Alors émission oyo esuki kagate na kozonga pour na toujours kolakisa comment nini noir ensemble mabe noir ensemble mabe ya on voit même la plupart aussi ba pasteur wa ba leka kitina RTNC ko kende koloba busoba pourquoi parce que ba comprendre ki teke même bible wana bango ba simbaka bato ba telemaka ba protéger ka peuple eza d'abord un bato ba sa numéro 1 eza ba sala na nzambe autre ba deko mona ba prophète ya bible bazali koloba nzamba tili bango loba boy pona pays boy bazo loba pe ezo kokisama mais o ya biso ba loba na pepe na eloko pema ya shingo me vimbo vimbisengo donc ni mo eloko moko evansaka et avansaka izate mboka lokola pays lokola RDC parce que monsieur zaka ya ba congolais te ya ba ngolais ba Brazzaville ba ndeko bazo comprendre langue pays lokola RDC bozo mona ebela ba pasteur bazala kuna pasi kana mboka wana pepe wana ka bolingo ezalaka te ba pasteur oyo ba soi-disant basala nzambe oyo boye kotalisa lelo ba chrétien qui bénédiction pas un nzambe soki mutasali bo nzamba ko bénir ye bon o nzamba sala ki biso avant ezalaki longo ni
alors bon laksaka mutu na mutu azonga na chemin ya bénédiction toza na chemin ya bénédiction toza pe na chemin ya malédiction nzambe yango alobaki na biso ke chercher premièrement le royaume des cieux po yebaki ke bénédiction nyonso to asi asalaki yango boti oteya bato mate ya prospérité boteyaka plus mate ya repentance yango même ndeko moko. Merci beaucoup maman Anita Kabamba na ndemo lobaki que pasteur na kata ndako asoisa mwasi na yeke non benga nga pasteur. Vraiment ils a triste. Même ngana lobaka na ba Facebook na bilo ba misusu botia rapona. Alors na commune asuka vraiment ils a passe mingi to comprendre makambo belé ya bonzambe na muzonga lisusu na deuxième partie toujours ya émission oyo. Na ngako pesa ba merci mingi na papa Camille d'abord o azali motema maman Moisanza azali oyingana lwa kikolo masolo parce que azo masolo na ndenge moko ya kitoko. Merci beaucoup na image na yo et puis na temps na yo et puis merci mingi lisusu na bande konyo bozaka wana toujours pour na partager ba vidéo yo na bosanité. Maman Ridi azali maman moko oyo apesi biso musala na ya kitoko azo sela biso service traiteur ya malamu. En tout cas bozang sa te ko contacter numéro na yeza na Facebook na ngamo Isanza. Vous avez besoin gâteau mariage anniversaire contacter maman Ridi même kolamba na fête na yo mariage na yo azana équipe ne mobimba akoya ako assurer nyonso na ndenge moko ya malamu. Babote mingi na grâce bon mère deti na en direct na Yverdon na Switzerland. Bambote mingi lisusu na mama na biso mama bonheur motema ya papa na biso nono Louvovadio na Lucarno. Bambote mingi na maman Mirela Mire Bonare na Houston bambote na place Ozali et puis bambote mingi lisusu na maman na biso la noblesse maman Mariam studio plus motema ya papa na biso Lodi na Switzerland. Bambote mingi lisusu na papa na biso Maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission kitoko Sokende wapi Charles Koto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Kotie Claudine Kinwa Bobo Bobo Naila Maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission kitoko Sokende wapi Charles